koluka basi babengi Orange na video na Vodacom babimisa ba audio oyo ye asololaki na Kabila mususu asolai na Tambwe Mwamba baza kosola bon na bazowe Kabila koluka nini eloko bazowe koluka yango coup d'état bien préparé mais baraté yango puisque Facha aza ya Nzambe aza pe na Nzambe aza pe na États-Unis azo surveiller ceux qui tobiki lelo ba satellite ya likolo vous comprendre et ça régime passé comment Tambwe Mwamba aza na Afrique du Sud Azaria Soroberwa na Afrique du Sud Kika Ebine Karubi na Afrique du Sud oyo Richard Muyeje na Afrique du Sud nani oyo Ile Bakonga na Afrique du Sud sikoyo bakeko sala nini Kabila na Afrique du Sud Zoé na Afrique du Sud koluka basi babengi Orange na video na Vodacom babimisa ba audio oyo ye asololaki na Kabila mususu asolai na Tambwe Mwamba baza kosola bon na bazowe Kabila. Est-ce que vous soyez les bienvenus, nos très chers fidèles amis internautes et maintenant sur Bazouli Bakou Malam de nous suivre de partout dans le 4 coins du monde sur votre chaîne, la meilleure chaîne du moment, Alvin BAP, la voix céleste. La carte ya magazine yoka base, place Makambu Banda Balobi, base plus JR, Yaoune Salaka, sécurité Fati. Tout sur la carte ya base awa, vous découvrir qu'est-ce qui se passe na kati ya mboka na biso, pour découvrir les plans, le complot et ça na kati ya mboka, banani baza vraiment le vrai en tête kati ya makambo ya coup d'état raté, beaucoup découvrir na kati ya émission, beaucoup découvrir peu par rapport ya ba figure to comme na kati ya Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a juste un voyage, ba soins médicaux, il y a juste un voyage, il y a ba vacances, beaucoup ba qu'est-ce qui se passe na kati ya Afrique du Sud, beaucoup ba peu pourquoi ba moto bimai na kati ya IDPS wa beaucoup ba pe pourquoi bazo accuser bato régime passé bangonde bazo luka ba renverser régime actuel. Restez branchés papa maman boza pété parce qu'il y a yoka base to kundola ka biloko même na sama to misango libanda po bozo ba qu'est-ce qui se passe réellement na kati ya mboka na biso papa maman yo linga mboka oza magazine yoka base bo soutenir biso avec vos moyens pour ça tellement kitoko parce que to réaliser ba émission oyo ndenge ma bolinga ka est comment de si ma caméra ko fongola cha bo mona l'homme de 3 ngombe. Le pasteur Ali Mona 12 ans, Oyo Bolinga tellement mingi. Tu as vu dans cette émission, l'homme de Trangombe. Pasteur Ali Mona 12 ans. Boni papa. Bien, yoga base, malam. Naza bien, naza na isengo. Non, c'est pasteur Ali. Bureau d'âge moko, Mona 12 ans et moko. Bambo Tebele, oui. Bapesa ngango même ça tunga moko tala na makambo balinga mingi Bambo Tebele monde mobimba bozai bele mama Katindumi na Canada mama na Rachel Bambo Tebele merci mama nangai ndingo kasanga mingi mama Bambo Tebele na bosante mama Ndomba Kamwanya na Suède mama Bambo Tebele lisusu merci lisusu mama na bosanité ko pesa ba président ya parlement debout Oba bengi Simon Mwanda pasteur na Kamako na frontière ya Chikapa Angola bozali lisusura ba président ebele bon bozwaka Bambo Tebele na bosante na est mobimba ebele Japon Turquie Suède et Ghana lisusu Mozambique na Maputo boza ebele bo savone massivement na sepela kana yoka base oyo passer alubi Fachi retirer signature yoka base yeyo Fachi retirer la signature bo savone massivement poto pesa makambo ya coup d'état oyo bolinga bo simba mitu bolinga bolela coup d'état na nzoto ya oyo babengi Yemei béton mwana ya Yemei Fachi béton mwana ya Etienne mais baraté toko développer Bambo Tebele bozala bien bo s'abonner massivement boyoka mwana 12 ans ndenga ko pesa bino ba information. Voilà, nous sommes venus ici pour défier le monde entier. Wana maloba mwana mboka François Beya akendaki sommet mona Kigali na kati ya Rwanda. Oyo alobaki nous sommes venus ici pour défier le monde entier que biso na Rwanda problème ezalaka te que biso na Rwanda tozalaka na biso bien. Lelo IDPS na pouvoir bakomi ko kumisa Rwanda bakomi ko betela Rwanda maboko bakomi ko publicité Rwanda bakomi ko kumisa Rwanda. Aujourd'hui entre nous na Rwanda mabeza la raté tozo défier mukili mobimba ke biso na bino mabeza te alors que bo na yebi que alors que na régime passé
bakizaka Rwanda nde c'est lui l'auteur les pays auteur ya massacre na kati ya est o boma bande so ba vivre bande na biso. Maintenant à le régime actuel ba publicité Rwanda vers le monde entier que biso na Rwanda problème ezalaka témoin na mboka par rapport ya maloba wana François Bia lobaka na kati ya Rwanda tant que molobi ya peuple congolais tant que molobi ya mboka moko pe IDP so bandi balandaka omona ki maloba na ndenge nini pe o expliquer ba makamno so likana kati ya somi wana. Oui, na uti ko loba lisese moko na kozongela yango puisque wezali chaîne ya yoke base lisusu na banzi omoni ndenge toyaka watongo pokwa moi toyaka pona buzoba te toyaka penza neti biso to concentraka ke toye musala tala neti ba présent oyo azali présent azali na bato ebele pona ko soutenir kaka UDPS na mokonzi mboka likambo oyo nazolo beza siko président Félix ayoka nazozongela lisese wana pe na Chiluba katumvumva wakumva patuntanda mumuya mujichi c'est-à-dire muto oya yoka kate ba pesa ka conseil ayoka kate mukolo René kota ye na litoi ayoka ka puisque makambo ya François Beya oyo biso mona doza to yebisaka Félix président na biso toloba pona bato ebele kokende ya réunion wana François Beya kenda na Kigali tolobelaka yango bakendaka ye moko te bakenda mibale na cadre na biso monene ya parti tolobaka bandaka la ide nani Beya oyo aza traître mais président za koyokela biso te ezambala liboso te baza ebele kuna tolobaka président tala buto tala muto baza ba traître mais président eloko azui azotia pouvoir ya RDC lukula na Ghana puisque na Ghana démocratie vanda libela osoka na Ghana coup d'état natangi Tanzanie na bazambi te natangi Ghana soyo toke na Zambie tozana 6 présidents en vie toboite olingo tika bilembo mais batika na pays de guerre te batika na pays uti na ba rebelle te puisque Kabila ye aza rebelle Kabila mwana pe rebelle mboka bakosi ba rebelle bazana nwao sikoyo ozozwa démocratie wana neti vanda totale neti evanda libela et puis bato yozwa kaka bato bazaki na régime passé ya Kabila bagarde ko Rwanda nyonso bato ya Kabila bana mura wana bato ya Kabila na uti goloba bandeko bazalaki ya taw na uti na keina o ya mardi to koma na barrière Swahili na Swahili ngana yoka Swahili ta okomi na kati Swahili na Swahili est-ce que facharo ba Swahili to mona Mobutu ata ozui pouvoir azwaka bandeko na ya Gemena Lisala ba Ndundu ba Kasaye pe bazali bangwandi c'est ça mais facha Kongoli bana mura o bazaka kolata teni ya la police bazoboma biso na permanence awa bango bakomi ba garde na ye oyebita na koti ya oya mardi tokotaki na 20h19h toza kutuna Gentini ngobela kuna na monaki to sololi na ye mais na moni epesinga pasi bato na balo baswahili est-ce que facharo baka swahili tala na wakena mboka na yake Chiluba oh banaliser belé c'est-à-dire katumvumva wakalokumva patuntanda moyo mujiji katumvumva c'était président na biso poso président biso zo ke la base ndenga yokela ka biso retirer signature mbele makambo nyonso lelo elinge yate mais nzambe pa sali bien ngana yokomisa nzambe o bala na mwana 12 lukule salami raté ye parce que efungula ye mémoire parce que non malé parce que donc tout me kana koyeba par rapport au discours de François Bia, est-ce que quand Obama a pour défier le monde, est-ce qu'il avait un plat caché tout par rapport à Zalaki déjà Kouyo, Kouba Salaka 2 mois, 3 mois. Kouba étudié, ba préparer que Zalukula Mutu azo sala film. Ba film tout le monde akawana, ba préparer kango et cause ata 1 année. Et cause ba 6 mois, 5 mois. Si ya kendaka Kigali, mbula we sila wana. Déjà bien préparé. Nani akoyebisa biso ke biso na ba Rwandais tozo yokana. Puisque na Rwanda izana 3 tribus. Tamba niliotiki ba uti Ethiopie, tribu ezaki mibale kuna na Rwanda ezaki Bantu, Bahutu na Batwa. Batwa wana ya Mikuse wana. Ba niliotiki tangu ba yende ba Kagame wana. Batusi wana. Basala bituma makasi para ko boto la mboka ko vanda wana. Lelo biso Bantu. Na batusi tozande moko tala na Robero Azarias so atelemi na kati ya bandeko batelemi okomona ke waza bisote siko ba uzala bandeko na biso ndeni et puis na lingina la kisayobo ta
Tanto beti chano tukutiko beta na Rwanda. Tanto bazo mene biso 1-0 eloko elelisanga. Tala tubana basi ya ba Rwandais bavandi bazo sepela wana ba mene biso 1-0 bazo sala biso bo. Omona kango te? Nana mona kango ta lobi tokokata bino nyonso mitoto kokota te. Susi na bango eza baboto la biso RDC. Ndenge bakoti yao. Siko baza bandeko na biso ndeni. James Kabare, chef d'état-major na Rwanda, chef d'état-major na RDC. Lelo aza chef d'état-major na Rwanda. Soki Rwanda atelemi ao ya mwasi Congolais atelemi komona oyo ya za Rwanda. Baza bandeko na biso te. Baza bandeko na biso baza ba Africain, mais baza bandeko na biso nete bangolais, nete ba Brazzaville te, nete ba Zambie te. So otali Zambia, otali Brazzaville Angola na Congolais, ozomona penza otali ke oyo ba batu bango. O baza baneliotique ba uta musika. Baza na mabele te. Balingi nde babotola ao réunion wana esalama kala baboma Fati. Avion oyo batiraka. Bato wana bautaka wapi? Rebellion nyonso eutaka wapi? Na Rwanda te. Bosco Tangana uti wapi? Na Rwanda. O baboma Mamadou Ndala bauti Rwanda. O babomi Mbonza Mabe bauti Rwanda. Rebellion nyonso eutaka na Rwanda. Siko bakozala bandeko na biso na ndenge nini? Tambo mwamba nani François Beya eza kope na ya préparaki bandakala azwi mbongo ebele na kope me arate. Toki malemi. Bandeko bazola na voilà. Bandeko bazola na biso pasteur ali malemi bazo analyser. Quand tu parles que na Rwanda na sommet wana François Beya kendaka na moko ya cadre IDPS pour na sommet na ipo babo mafati. Aujourd'hui IDPS au pouvoir. Bato IDPS baki na complot pour babo mokonzi mboka. Lelo IDPS au pouvoir, Fatima na IDPS mais ba cadre moko ya cadre IDPS akina na sommet pour na complot contre Fatima. Qu'est-ce qui se passe mon amour? Olobi tokende malem. Yo lobi ngana ganga kama lokolo yo zotu sanga tokende malem. Ngana lobi te ke bato ya IDPS bakendaki na sommet pour na koboma Fatima. Tambwe François Beya lobi na oyo cadre moko ya IDPS pe azali ba cadre ya IDPS bazali yango na ebisho boy na sommet wana o François Beya kendaka wana bazali na cadre ya IDPS ko bakisa te puisque ngabala na ngami o alobaki boyo te loba o ngana zolo réunion bakendaka wana bazali na cadre ya IDPS mo nani na otanga kombote oyebiye na otanga kombote mais na loba bazali na cadre ya IDPS mais sommet wana François Beya lobeki ba Rwandais na biso batuza bandeko oyoki roporo basali na Goma ya ba Rwandais oyoki ne ba boma ba Congolais siko ba Rwandais ba ya bandeko na biso ndeni ezalaki ba réunion na bango bazokende kosala wana coup d'état oyo yango na ebisho coup d'état o barataka fachi na ese avion ba préparaki yango na Rwanda makamu nyonso ya kokwesa fati eutaka kaka na Rwanda tala bitumba oyo ya ese tango ba Uganda ba ye na guerre kwa ba koma na ese balobi te biso balobi to sikaka na noro so na site Kivu bao mbongo basengi zoko kate c'est-à-dire eza pe na bato musu ba financer yango na lobi biso na ba Rwandais tokoko yokana te totangela kabino ke bato batondi na gouvernement baza ba Rwandais bato baza na armée na biso nyonso baza ba Rwandais eza ya kubumba te mutulukula amuri yokolo baza Congolais mutulukula oyo pape chena lobaka ke ngana pouvoir okomona Congo na fenêtre nani aboma biso bisengimana est-ce que za Congolais baza ibele tokotanga ba Kombo te mboka na biso tozali na 9 pays autres nango ba frontière mais comment bitumezaka na Rwanda sikoyo ba Rwanda ba ya bandeko na biso neni sikoyo ba Congolais ba Angolais o babundisaka biso te tokolo bandeni bandeko na biso bangwana Brazza bandeko na biso bango wana Zambie kutu balingi bacha songisongi ya batelmisaka drapeau oto boto le temps facha kendaki ba se retirer oyo baza bandeko na biso te Kagame nde azali ko dirige Kabila biloko elobamaka bando kala oyo kaka bandeko ala moki balobi o baya ko publier élection nani exista ya élection na Paul Kagame Lambert Menda ebisaka ni insécurité ezali akoyate oye bien très bien mais lelo so coup d'état est raté mutu azalaki numéro 1 François Beya ye François Beya mutu akendaki sommet na Rwanda c'est-à-dire ba préparaki balambaki yango na Rwanda voilà mwana mboka tokende sikoyo parce que ezali kamba coup d'état oyo epelisaki moto na kati ya base lelo mokonzi ya mboka bakate coup d'état esala na kati ya mboka na biso muluba
azalaki wana oyo bino ba marche momenu nde président azwaki a placé qui est na babenga il est tout puissant conseiller Fati marche momenu de voir François Bialelo oyo un kabiliste kotia na place ya likolo bongo ya fonction ya mboka est-ce que ça risque était pas ya mokonzi ya mboka eloko dine election que François Bialelo muluka puisque namonaki na utiko sa koloba na émission na sisha namonaki Luambao Kabila zwaki azamu Swahili mtu ya Kindu mais or que Benoît Lambaza mtu ya ngandanjika 100% muko wa mulumba kungandanjika mais Kabila yambaki ye penza na motema moko ke azalinde kuna Mswahili mais na masolo ya suka Benoît Lwamba masha mumenu atalaka facha lobite na ko trahir yote to pesa yekombo maître kwa ashik ayaki komibimisa ke je ne suis pas Katange naza luba mutu a dévalaki ba secret beleza bedola sikoyo awa batelemeni mutu nani Gilbert nani Kadima o lokula kombo Kadima akende kunate mais oyo sikoyo a trahir Fachi kombo na Isabeya tokoro bazamu lubo bazanani ba kombo bazwaka yango lisusu te ngai mwasi na ngai kombo na imputu mais ba pesa mwasi na ngai kombo na Kandala na gungu na kati ya bapende mais bazo benga ikaka mputu ndenge confusion ekota entre mputu trésor mabi baluba balobi mputu mabi eza ya biso puisque ya ye mobimbe ezalaki ya baluba mputu mabi trésor sikoyo tozali na mabi mulumba oyo pe mputu bakombo elobaka eloko te kasongo eza na Katanga kasongo eza na bayaka na popoka baka kasongo eza na baluba kombo elobi eloko te soki olandeli kombo okokufa ndenge alingi akufa likambo ezali ke tala mutu oyo kopesa confiance François Beya oyo asala kala pourquoi ye président Félix batata oyo kaka batata oyo bakoko neti biso Lambert Mende lelo akomi porte-parole ya Union Sacrée batu musu bakosala te kaka bango ozomona kombo ebomisaka mutu zwande bizaleli ya mutu yo kende kosala okobala mwasi pona bikolo est-ce que lelo muluba zalaki pa bala mwasi fa kende kobala muluba est-ce que lelo eza subongo lelo eza subongo te muluba kala zalaki ngana ko bala ekolo mususu te ka muluba mais lelo to moni muluba azoki pe lisu muluba te akomi kobala ndenge alingi alobi mwasi bizaleli c'est-à-dire ya oto ibisa Félix jamais kozwa mutu pona kombo mais lelo to suki wapi pasa bande ope ba yika likambo ane mais bandi ba comprendre betelo François Beya na kati ane tisi ko na liberté qu'est-ce qui se passe réellement oyo que moi na mboka ba auditionner mais ba relâcher été ti lelo azana kati plusieurs années bande musu ba comprendre ma affaire yango nezo banate expliquez-moi aux gens qu'est-ce qui se passe réellement que lelo moi na mboka François Beya à la cité na kati ya dossier oyo parce que ba zape betel mebele to ki ba sénateur bazali ba député ba généraux na kati ya IDPS et quoi expliquer ni vraiment ba nozo par rapport à ce sujet François Beya ba ko libérer peut-être yo zo mona ke ba libérer net ba koseli net bandaka la wana est-ce que bakangaki est-ce que likambo ebimaki lumba ebimisaka solo pamba te soki osimbi yango nde ebimi solo tozangi na François Beya biso nyo solo marqué tuza kolobaki François Beya a traître mais toyebaki aza pembeni ya mokonzi ya mboka nini eleki soki bakangi François Beya bazo libérer te puisque ye muto abengi président kokita te Teresa mine il faut abimisa bato baminaki terrain est-ce que vous avez comprendre Teresa mine par rapport ya nani ya quoi puisque yo zali numéro 1 ya sécurité ya mokonzi ya mboka soki olobaki mokonzi kita mokonzi alingaki akita lukulu olobi Teresa mine mokonzi ya boy kokita ozo comprendre po soki examiner oyebite olobite mokonzi akiti babomie likambo lingi swayo mais lukulu olobi Teresa mine mokonzi akiti te siko yango babateli ye bavalise na salon na kiti bazotuna ye mituna bazwina d'identité na ye makambo na ye nyonso tu yebisa biso coup d'état raté et bandibo kande ozotunanga ngai siko nazopesa information ya François Beya mais na ndenge ba préparaki na bato nombre na yebite tokozwila yango na ndenge ya zotanga bato po atangi nanu oyoki alobi nani oyo nauti kotanga
moto azalaki na o bazalaki na yenani kombo Kiminga colonel Yav atangi nanu Yav moto atangi Yav c'est François Be Salini mais bango ne bazana kati ya kuwana mais tango atangi bango bazana kati ya kume bazaye moko te bazaye belé les 12 généraux ba députés bazali ba conseiller président bazali ba membre pe bazali ba tuya Kabila ba Zoé ba nani oyo Bantambwe Mwamba Barnabe bazaye belé Kikaya bin Karubi bazaye belé ba Moïse Katumbi ba nde ba financier ba bazaye belé ba Kabila nyonso baza singa matembele bango nde ba préparer ki kuwana ba préparer ki babo ma présenter ezali ku ba préparer ke tango azo ya likolo bazongisa ye akitate bango ba récupérer basi basalaki ba soda bazalaki déjà na ETRC nde tango François Beya bengi président alobi ezamine eyozaki wapi mbala moko fatia kati téléphone abengi chiweo meme maloba mais yozaki wapi ndai ko benga shiko chitamo shiko alobi président zala nano wana avion zo baloka likolo nde akei azui ba soda a changer ba na RTS a brutaliser ba soda te akei azui ba soda a changer azoki sous 3 dip akei a changer na aéroport bala moko président kita wana bato bazali na kati na pilote ba yebisi président to kita na Brazza président lobi nyete kakao to kita kakao lukula ozotuna nga mituna par-ci par-là président ako voyager na kolungwa awa komi na aéroport tango foro alandi basololi 8 minutes président ako voyager te terrain zamabe ya lobi na voyager pendant terrain zamabe président abo ya voyager ozo comprendre ya yebaki ndeni président ke siko tant président komi kuna il fallait président zonga lundi awa puisque balinga basala remise et reprise wana na Maxal dimanche président Sénégal dimanche wana pe alinga ke ne pe Cameroun atalikan ayoki singa zonga kolala te président zonga kika le même jour mais tant balobi ki tate président sali likolo 45 minutes balobi to kita Brazzaville ya boya lobi to kita bakitaki tant président kiti muto liboso abimi na vie za président bakosa yote ndio mona kokita bazwili François Beka na aéroport wana ne bakangi kokanga oyo kaka ya basinga ya bakrakate bazwiye ndenga azawa na zamukanga mimi avandi na kiti ndengo zabo sikoyo nini il fallait ala kisandenge ba préparer ki kwango esali mbula esali ba mois combien bazali boni yango na omoni ba vancer siko comité d'enquête ya ANR ezana kati ya ko luka basi ba bengi Orange na vidéo na Vodacom babi misaba audio oyo ye asololaki na Kabila mususu asolai na Tambwe Mwamba baza kosola bon na bazowe Kabila. Est-ce que vous pensez que coup d'état oyo eza un plan ya régime passé banani bazo menacer eza bango banani batondi na union sacrée yoka ni Moïse akosala coup d'état eza bango o batondi na union sacrée kala mingi te 40 députés ba uti kolongwe pa ya Moïse balobi to landi fachi oyo Lambert Mende porte-parole ya union sacrée bango ikasanji yo ndimike bushabu akobetela fachi maboko nazana union sacrée mususu wana kuna uti koloba oya kimi nani ya école nani bakonga o nazongi na nazana union sacrée siko bazoya koloka nini eloko bazoya koloka yango coup d'état bien préparé mais baraté yango puisque facha za yanzam azape na nzam azape na États-Unis azo surveiller ceux qui to biki lelo ba satellite ya likolo vous comprendre eza régime passé bango nde bazana mbongo so otali est-ce que bato alamuka na union sacrée baza combien bato batondi kuna eza bato ya régime passé bango nde batondi kuna bango nde bazo coiffer lelo ministre moko alobite député alobite ni sénateur alobite na kuwe uti ko rate oyo yo yugata mutu moko alobi kaga le sel mutu ake otala François Beizaka maître Kapiam mais batu no sona bakete déjà ils a bombe basi ba préparer pour ba Kaleve bazonga ba général de Numbi bazonga ba Ntambwe Mwamba bazonga bino basi bazolo bani base tokoloba eloko te base tozela nde mokonzi puisque eloko basali ezali ke balakisi nde tozali na yo balakisi yo munduki
so mutu à l'action munduku c'est-à-dire asi abomiyo yo siko luka moye ya komi défendre siko biso base total elande président soki ke président akokisi bozenga ya base te base nde omoni tokozwaka badécision na ndenge na biso ndenge tozwaka retirer signature wana tokotelema mpe awa totelemi atolobi gouvernement ya Sam Lukonde wana ale tout est démissionné po tozomona mpe Sam Lukonde eloko asala te ministre de la défense eloko moko te ya intérieur eloko moko te ya justice kutu zéro ozomona baosunga ye na nini lelo so akufa yo olinga koya na micro awa te ke faci akimi ndenge bapolisier lobi batondaki awa bavandaki awa nyonso bapolisier ya pamba batondaki awa nani akomaki awa sikoyo lelo soki faci ke balobi akita te oui banda lobi samedi wana azongaki na ye lelo mosusu wa mitoprogramme président de la république yo olinga oyawa olinga okoma awa yango tokotelemi na président de la république il faut bengana bato wana tout cabinet nyonso na baconseil tout et puis asokola armée nyonso na la police ezala ta général Kasongo il faut alungwa bango tout baza ba traître moto malamu aza te toke malembe lelo tokomi komona eloko moko ekoleka na Afrique du Sud bato badirizaki mboka oyo bakomi kokuta na mine kati ya Afrique du Sud qu'est-ce qui se passe yokavage ezela nano bato wana baza na mbongo bazali famille te bazali kulutuna leki te comment tambwe mwam aza na Afrique du Sud Azarias Roberwa na Afrique du Sud Kika Ibn Karubi na Afrique du Sud oyo Richard Muyeje na Afrique du Sud nani oyo Iliba Konga na Afrique du Sud sikoyo bakeko sala nini Kabila na Afrique du Sud Zoé na Afrique du Sud Olive Lembepe agenda Afrique du Sud osomona bato bazo sangana kuna bakota ka réunion na bango baza ba milliardaire mbongo wango bazwi kakao awa baza kokota réunion na Gombe nani aza koyeba o église ya Azarias Roberwa ndoka bazolo bakinyamurenge papa makambo esili tolobaka biloko kala tolobaka bato bazo bima libanda bazo kima oyo bazo kima po bakende ko vanda libela te bazo kende ko préparer baya ko bundisa biso lelo emonanite lelo emonani yo kanisi Moïse nda financer loko yemoko puisque Moïse azana kati wana so tolandi pe na ba oyo balobaka ke tokwetufe ba investisseur baya te banani ba muzitu baza ebele Fayulu akei campagne na Équateur ayoki ke ba américain bayaki abalobi élection ezate na 2023 et ezaka na 2026 il faut d'identification et recensement puisque za na pays Afrique o babakisi mbula mususu mibale biso bapesi 3 ans nde batali balobi na sina bimili banzi na suki ya pembe élection na 2026 ekosila quand azwa mandat ya mibale lisusu ale toke coup d'état c'est clair on a makanisi na yo to makamuza bongo bazotanga ambassadeur ya Union européenne ngana zolo ba makambo oyo nazo mona oyo ezoloba mayo zoloba makanisi nanga na ebiso akendaki campagne na Équateur Hollande Fayulu Jean-Pierre Mbembe pe fallait akende mais moi na batu ya zana makambo na tatina ine bakadra nayi siko bayoki ko ya kadi maboya kiti aboite nani élection na 2026 te tozo bongis mais bango bayebi mais lukula kadi aboyi nanu bango bandimike kadi maboyi libera kwa bango babeta kadi mawetu dodo kamba wetu muku na wetu amon bango nde bazo gérer nani seni siko tamba yoki constitution 2026 voilà parce que tu comme souka parce que tu as fait base pas ça fait ba vie na bango par rapport au pays à makambo parce que base fait veloba tu na souka peut-être mituna nga tunyote bano bako tunon zela singa bande ko ba retenir ni na passage na lelo na kati chaîne na biso non baraté de président de la République et loko na senga président tika bizuila wana oh ba conseiller oh ba cabinet na ye ba soda atala nan côté ba soda mutu azaka na sécurité soki sécurité elendi ça va kozala bien mais un pona ngai na moni facha za na sécurité te puisque mardi nazaki na oya na ye nazolo ba vérité bazola na ba monde mo bibalana pona ngai bon soki sécurité zala coup d'état yendengeni
oyebi ke barate pona nini po babenga ki mais soki babenga ka yete soki ke nani François Beya abenga ka yete ko kitate soki ke ba coup d'état ya kala ya koboma balinga ba boma yete puisque yemo comme to abimisa ngwa za président union africaine lobi makamu ya coup d'état ya koboma na Afrique aboe bien et comme ya ko lever ndemba basala ki président ya Burkina Faso mais soki ke ya koboma soki François Beya abenga yete mais balinga ba boma ye yango fatala bien armé na ye plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 oya kozala posa mituna akobenga yo akobenga ngai tokosolola mais barate nde mokonzi ya mboka sikoyo mokonzi mpe ayeba ndenge akosala ete ya ye sikoyo eloko merci pasteur Ali, merci na base nebo ya toujours biso on se retrouve au prochain numéro toujours ce même plaisir même ambiance elongo na edge kamande tolobi bye bye ko basali ezali ke balakisi nde tozali na yo balakisi yo munduki so mutu alakisi yo munduki c'est-à-dire asi abomi yo yo sikoyo luka moye ya komi défendre sikoyo biso base totalela nde président soki ke président akokisi bozenga ya base te base nde omoni tokozwaka badécision na ndenge na biso ndenge tozwaka retirer signature wana tokotelema mpe awa totelemi atolobi gouvernement ya Sam Lukonde wana ale tout est démissionné po tozomona mpe Sam Lukonde eloko asala te ministre ya défense eloko moko te ya intérieur eloko moko te ya justice kutu zéro ozomona baosunga ye na nini lelo so akufa yo linga koya na micro awa te kefa cha kimi ndenge bapolisier lobi batondaki awo bavandaki awa nyonso bapolisier ya pamba batondaki awo nani akomaki awo sikoyo lelo soki fatike balobi akita te oui banda lobi samedi wana azongaki na ye lelo mosusu wa mitoprograme président de la république yo lingo yawo olingo koma yango tokotelemi na président de la république il faut bengana bato wana tout cabinet nyonso na baconseil tout et puis asokola armée nyonso na la police ezala ta général Kasongo il faut alungwa bango tout baza ba traître mutu malamu aza te toke malembe lelo tokomi komona eloko moko ekoleka na Afrique du Sud bato badirigeaki mboka oyo bakomi kokuta na mine kati ya Afrique du Sud qu'est-ce qui se passe yoka base ezela nano bato wana baza na mbongo bazali famille te bazali kulutuna aleki te koma tambwe mwa aza na Afrique du Sud Azarias Roberwa na Afrique du Sud Kika Ibn Karubi na Afrique du Sud oyo Richard Muyeje na Afrique du Sud nani oyo Ile Bakonga na Afrique du Sud sikoyo bakeko sala nini Kabila na Afrique du Sud Zoé na Afrique du Sud Olive Lembe pe agenda Afrique du Sud osomona bato bazo sangana kuna bakota ka réunion na bango baza ba milliardaire mbongo ngo bazwi kakao awa baza ko kota réunion na Gombe nani azako yepa o église ya Azarias Roberwa ndoka bazolo bakinyamurenge papa makambo esili tolobaka biloko kala tolobaka bato bazo bima libanda bazo kima oyo bazo kima po bakende ko vanda libela te bazo kende ko préparer baya ko bundisa biso lelo emonanite lelo emonani yo kanisi Moïse nda financer loko yemoko puisque Moïse azana kati wana so tolandi pe na ba oyo balobaka ke tokwetufe ba investisseur baya te banani ba muzitu baza ebele Fayulu akei campagne na Équateur ayoki ke ba américain bayaki balobi élection ezate na 2023 et ezaka na 2026 il faut d'identification et recensement puisque ezana pays Afrique o babaki simbula mususu mibale biso ba pesi 3 ans nde batali balobi na sina bimili banzi na suki ya pembe élection na 2026 ekosila quand azwa mandat ya mibale lisusu ale toke coup d'état c'est clair on a makanisi na yo to makamuza bongo bazotanga ambassadeur ya Union européenne ngana zoloba makambo oyo nazomona oyo ezoloba mayo zoloba makanisi nanga na ebisho akendaki campagne na Équateur Hollande Fayulu Jean-Pierre Mbembe pe fallait akende mais moi na batu ya zana makambo na tatina ine bakadra naye siko bayoki ko ya kadi maboya kiti aboite nani élection na 2026 te tozo bongis mais bango bayebi mais lukula kadi aboyi nanu bango bandimike kadi maboyi libera
po bango babeta Kadima wetu Dodo Kamba wetu Mukuna wetu amon bango nde bazo gérer nani seni sikotamba yoki constitution 2026 voilà parce que tu as souka parce que tu as fait base pas peut servir ba vie na bango par rapport au pays à Makamou parce que base fait beloba tu as souka peut-être mituna nga tunyote bano bako tunonzela singa bande ko ba retenir ni na passage na lelo na kati chaîne na biso non baraté des président de la République et loko na senga président tika bizuila wana oh ba conseiller oh ba cabinet na ye ba soda atala nan côté ba soda mutu azaka na sécurité soki sécurité elendi ça va ko sala bien mais un point ngai na moni facha za na sécurité te puisque mardi nazaki na oya na ye nazolo ba vérité bazola na ba monde mo bibala ponanga bon soki sécurité zala coup d'état ye ndengeni oyebi ke baraté pona nini po babenga ki mais soki babenga ka yete soki ke nani François Beya abenga ka yete ko kitate soki ke ba coup d'état ya kala ya koboma balinga baboma yete puisque yemo ko moto abimisa ngwa za président Union africaine lobi makamu ya coup d'état ya koboma na Afrique aboué pia et comme ya ko lever ndemba salaki président ya Burkina Faso mais soki ke ya koboma soki François Beya abenga yete mais balinga baboma ye yango fatala bien armé na ye plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 oya kozala posa mituna akobenga yo akobenga ngai tokosolola mais barate nde mokonzi ya mboka sikoyo mokonzi mpe ayeba ndenge akosala ete ya ye sikoyo eloko merci pasteur Ali merci na base nebo ya toujours biso on se retrouve au prochain numéro toujours ce même plaisir même ambiance et l'on a edge kamandi te lobi bye bye